soki type elekile komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki type elekile komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki type elekile komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi. La baronne Karine Mokonzi na président Ansu Luzolo bagage bandi en plus c'est bandeli bien soki type elekile komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki type elekile komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki type elekile komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki type elekile komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki type elekile komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki type elekile komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi nandaka bameme te me baketala bameme en tout cas Junior Kikuli Junior ekozala makambo oria botama na ndaka bameme no ya kobotama na maternité baketala nde bameme de Jésus toujours Jésus-Christ de Nazareth. Bon bandeko gagi ya prince et gagi ya président Ansu Luzolo na Karine Mokonzi la baronne bagagi ya turo bobule kozala ndenge nini mpo ya liboso boyebi deja boyebi ndenge ekanga YouTube ekanga Facebook ekanga TikTok ntango ebandi mpe ti lelo bakabula yango partout baivoirien bakabula yango ebele bacamerounais bakabula bien sûr mingi bakabula sans koyeba ke oyo eza Karine Mokonzi bayebi kaka présentation ya mariage oui mpo nga natalaki yango mais na oyo ya baafricain te soki nalobi na bino bisika natalaki bondima na bino mpe te bazoprésente yango botala demande ya mariage oyo me moto apresentaki yango loposone mundele na sukisi wana ekolekela bino kaka na TikTok wana ya na TikTok sikoyo mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na babebe mpote ba sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko Karine Mokonzi la baronne en tout cas mokumba ezali bazozo bolobi nini turo oyo bosengi libumu bosengi te kosenga ekomi kilo bosenga na bino te mayele na bino se suka kala deja me buzoba na bino nde esukaka te bon dabaso bino boka na buzoba te kizengisien eloba bokecwa yambo
kisengira bino esilaka te eza kaka zemi ala baron tala ndenge evimbisi mama Kimpe alingi asala émission makoka ndenge nini mpo sasala bien sûr mikolo oyo mama Kimpe bamakambo azosala azokende mpe bien me motema na ye ntango amoni la baronne na président Anzolo Zolo ayaya bazwi vertige mposo natalaki ye mpo mama Kimpe na TikTok natalaka ye toza bami ata natalaka seconde me video ebima azotake na kanisa histoire ya Kabelo nayebi te soki motu nini namoni foto moko atie na nsima nayebi te soki nani sous le baoba na l'expert mwa ndambo même image nayebi te so bazotake nani atoka nayebi te me namoni elongi wana nayebi yango te do bango wana tu ntango bazosala émission mpo na motu wana bamoni yango matière me ntango kaka bamoni la baronne abimi ayeye balali bien te nayebisa bino balali bien te na bao baosala te la baronne kobima bongo bameme wana bameme baye pembeni na bango ayaya te kuna na Congo batali yango deja elango minute moke bango to kuna batali baregistre bazotala na yeko ennemi d'enfance Tania Mabedi ndenge nini Tania calme calme yo mosala ezokende bien courage libala mpe sekufaki ozose retrouver na Congo ça va ozobakisama mpe mwa misuni ça va courage malembe batia ata na liste noire te na liste noire oza te ennemi d'enfance azali alors Tania oza deya na mwa quelque chose à jouir ya kosepela ça fait du bien nde bokangamaki wana na ennemi d'enfance yo obimi entre parenthèses d'enfance nzoka entre parenthèses d'enfance bazalaka bon mais bon ezala position bien ezala concentré likambo nini azokoma na bana mibale Tania la baronne abali te abali marie yo nde napesaki yo conseil ya mabe osalaka bafiancé ya 3 ans et puis à distance ntango kutu makambo ya distance ebanda nanu te yo kutu okomaki na 7 ans mpo ntango namona na kati ya YouTube na la baronne 3 ans la baronne aye poto 7 ans ko mama ami d'entre parenthèses oza makambo makambo no tu entre parenthèses na entre parenthèses me longola loboko na litama wana eza yo moko to maboko na matama otia lisusu égal entre parenthèses oui la baronne aokoma na bana mibale femme mariée bango bazwi fiançailles ya 7 ans te akozwela ngutu wapi kobanda wapi la baronne cerveau ekemba mapamboli ye moto abeniraka bino azobenir YouTube TikTok réseaux sociaux tala moto abongo yo osakana
okende tiaka loboko na litama po akomi na bana mibale azokoma na bango mibale. Non, zala calme, zala calme. Lorette Aruna tala ye kati na otanga kombono te natanga te ndenge ni ozala mondi mokonzi bongo te ozala na mondi mokonzi te ozali oyamba ye moko na baroni te Karine mokonzi na baroni oyamba Lorette Aruna boni la France c'est bien nayeka na pia ombote okanseni kobanga no te ozokonie toujours kolamba bien mpo ozalaka na loboko moleki na baroni te nakumisaka yo oui mpo namonaka namona mpenza ozobeta legime Lorette Aruna na lituka Fredi Akimba azofilme te obeta legime wana na video ko me modele bima na image na couleur ya biloko yango ndenge eza kobima te Lorette Aruna kilelo soka na moni yango na imagination ka nde na imagine bo nzala obeta yango somme okontinue mpe kobeta babiloko ebolamba kote kuna nda na le biloko no te mais couleur nango peinture epesaka déjà goût appétit mais nalobi oleki toujours na barone te yo betaka legime okozala spécialiste ya legime kaka sikoyo la barone abeta tout soso abeta taba abeta legime abeta crevette abeta likelele toza sikoyo yawa na makambo nanu ya bameme Karine mokonzi na président Anse Luzolo président Anse Luzolo on dirait napopolaki yo te napopolaki te nasalaka réflexion naluka na reparant nakoluka na reparant koma yo oza déjà Anse Luzolo na nayebi yo te naloba te oyebani tolobela nde gagi bandeko président Anse Luzolo ntango baza na Karine mokonzi na barone bandeko bagagi ntango ebandaka bagagi mutu elobaka nga te muna lobaka bagagi nde mutu elobaka mpo bango tout geste basalaka esekisaka kaka etindaka okontinue kotala yango mpe orepete sika babandi makambo na vrai moment na vacances oza na kati ya park oza kotala yango bobanga te oyo botalaki moto mwa azotambola na mbeli na park wana yaki ya kopal yango aza kolanda babebe park ekozala kimia tala na yo kaka bagage ya la barone soki otali bagage ya la barone te otala ye nani bon nayebi lider amisi no atiaka bagage ye muna alobaki ntango napopolaki président Anse mais bon wana yaki kopopole eyebi ya kopopula yaki analyse te lider amisi ye moko aloba nani aza Anse Luzolo nga te muna koloba awa ya likambo ya kopopula te awa yali likambo ya koprésente obino mosi bomoni kokomante ya to na kokomante nini ngeloko nasali nazokalme nde baoyo bamoni sorti ya la barone na président Anse Luzolo parce que bato bazelaka oyo kaka bazelaka sino tolemba koloba ngo ekomama na mitu na bango bon tolemba koloba ngo te totika aire moko elobama yango moko batalani entre bango ekomama na bacerveau na liboso ya motu na crâne alors kote kuna bokozela
Timokile aussi là. Eh, Tomokile ko continuer. Bon, en tout cas, bandeko, misu na shemo konti. Kuna toza pe na rando kaka. Kuna mwana na biso, leke la baronne. Na moment oyo, kote bazuzo zate. Akomi netre. Atikali kaka na kote aba. Yaye moko. Donc biso ne muto kozwaye. Ma voix zoé, faut bêta. Bon, tu peux aller na posa zoé te. Ngai kaka na posa zoé. Soit comme na poto bien sûr na condition. Bandeko. To bebisa biso lisolo te. Awa to lobela. Zemi à la baronne. Bel et bien Karine Mokonzi. Mokumba ezali. Botala bomela soyi. Bwana bino ebele te bokoyaka kata babengi te pingila ta ezobeta kaka loba ta on dirait fize ningo mata bandeko naloba mutema te bino mpe soki ozobeta ta kaka mutema pingila ye moko ayebi Karine Mokonzi na zemi mpo Karine Mokonzi azwa zemi esengani esenga papa Evi a bossé fort. C'est quoi bosser fort? La baronne a commis la mokumba. Pingila moniango. Est-ce que pingila? Et robeta te? Ta. Mutema. Bon. Oka bomonie. Ta. Pingila. Oningo matsafize tonenge. Yo zana nani ya kobose fort. Yo nani ya kobose fort. Ba o balekaka pa na yo ba patapata. Patapata. Yo bongami osukoli. Otieli mwa bière na fofo. Ozwi po tieli ye bière oyo. Etiaka force. Ya mele yango pongi. Aosuka wana tazo ronfle. Bongo mona siko la baronne. Azui zemi. Evi junior azoya. Est-ce que robeta te? Tak. Bandeko, yango ko ndenge yozokanisa. Oya yo, okanisa ni mutema te. Alors yango, ngana tina oloba te, yo moko yebele o nyezo beta papingila. Olobi yango pe bien mutema. Tikala nango. Ezo beta. Tek. Nazana mabe. Pingila. Nazandoki. Songi. Na moma oyo bitumeza na mokili. Yo ningo matsafize. Nazana mabe. Naza impoli. Keba. Nazandoki. Keba batalo malamu. Naza iletri. Nabota bana bakizengi. Songi kipelekile omivuzula. Nazana mabe. Naza impoli. Nazandoki. Naza songi. Naza iletri. Nabota bana bakizengi. Songi kipelekile omivuzula. Nazana mabe. Naza impoli. Nazandoki. Naza songi. Naza iletri. Nabota bana bakizengi. Songi kipelekile omivuzula. Nazana mabe. Naza impoli. Nazandoki. Naza songi. Naza iletri. Nabota bana bakizengi. Songi kipelekile omivuzula. Nazana mabe. Naza impoli. Nazandoki. Naza songi. Naza iletri. Nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la Bakalina à combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss de boss, il y a ni à main danger, donc on va s'en dans la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Bakalina à combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss de boss, il y a ni à main danger, donc on va s'en dans la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Bakalina à combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss de boss, il y a ni à main danger, donc on va s'en dans la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.